Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. Mbote na bandeko nyonso tu bozuli bakwa kolanda Rachou la caramel na ngonga oyo. Merci de donner maweja parce que za la wana na sima caméra pour na kolakisa bandeko ba congolais pe ba o bazali banda ya mboka misala o to sayela bango. Mosala to ko sala bino lelo ezali nini to zali ko stala mosala o ezali kaka ko continuer na voie il y a 100 jours il y a programme mokonza mboka. C'est vrai que 100 jours ezali déjà inspiré mais misala e ko ba toujours na ko salama. Lelo to za awa na avenue Victoire na Prince ya Kasavubu na rond-point Victoire pour la côté là le lengeli ni misala ko salama sauf que de l'exa bino mikoleleki mon sala ndenge zaki nzela awa ezalaki ya ko beba makasi to sala ba interview to la kisa mon sala ndenge libulu zaki ko sala problème embouteillage zaki semé par rapport ya nzela o ndenge salaki libulu mbula soke beti ezalaki ko sala vraiment maman na dégâts. Alors, ils ont des motocyclistes, ils ont des taximens, ils ont des taxis, des voitures personnelles. Ils ont vraiment des difficultés à coller. Nous avons tout le monde misala ko salama. À notre grande surprise, tout le monde qui a une misala OVDT, ils ont une construction mususu, misala et entreprise mususu. Entreprise yango ils a dit construction. Yango to ils ont inquiété biso. Très bientôt comment tout na misala ko salama lolenge nini. Délai olo entreprise a dit construction azu eza pour combien de temps? Et puis mon salaire oya ko sala nzela oyo et ko zana ka mon salaire normal to ba ko tia béton ndé ba ko benga fachi béton vraiment mokonza mboka lobaki année 2020 ko zala année d'action to éviter action ngo eza ko koba nzela oyo bato balela pas mal pas possible mais en tout cas action yango to ko mona mon salaire ko sala mato ko tuna bango et ko sala ma combien de temps et puis ba ko tia béton to ko zana ka normal puis ba le kinzela ba bisa biso mingi bato ya transport o bale karanzela onde ba nyoko maki awe ko bonga bakoloba nini na mokonza mboka pe na gouvernement mobimba baba msa malamu ezape ta mingi te to kemba to musuka koto ba kuna ba ebika kuna a to kemba mais ndama sunga bango ne ba bokisa biso basa so msa malamu vraiment ezape to ba merci na nous te parce que nzela ngo to yebika mboka nzela ba ko banda pe ba sundole ngo ba kena ba to zela bina so to moni bina ke no ba réaliser ngo pe ne komiti na suka a wana to betela mokonza mboka maboko mais ba zela raté ko maraboué parce que zonyo ko la biso to futa ba taxe à l'état chaque jour to futa 500 francs et quittance pour la taxe à stationnement mais tala ne to souffrir ba ka réseau be ba rotil ka rapona ba bisiko mais to se place ba bongisi yango to zapena courage à futa ba taxe mais so ba bongisa te wana ba no pesa so moteur mabe ko boya ko futa ba taxe en tout cas mukena ngi no pona ko loba yango wana bon pona ba to en tout cas ba sala pe musala mwambango ezala te ke musala moko ba bandi yango er mo ba bandi na bango po e umelezo mikolebele musala ko sa pata un mois te talaka victoire ba ko kango pendant un mois te po ko pénaliser tande to sala to ba luwa ska moko ba sala 2 semaines to ko sepela ani silibiso place en tout cas eza esengo makasi tala ba pièce ebele ya ba moto koleka na mai en tout cas ezo bebisa ba pièce ebele ta ya mituka ezo bebisa ebele ata na bakilia tozoya na bango boye bazomona ke non so lobi o na kota mai te omona ke oza escroc or ke ozo bangila ke non moto ebeba te alors je remercie beaucoup le gouvernement makambo asali en tout cas Zamba pamula bango. Boto senga na mokonza mboka eza malamu ndenge bazobongisa banzela mezaka awate. Banzela ezebele ya robeba. Donc il faut si basisi victoire faut balandela victoire mobimbe puis na banzela o baby faut balandela en tout cas tozomona passe na banzela. Et puis merci na bato bazobongisa ba continuer kobongisa nzela po ezonyokola biso mabe. Bon, si nous te prenons à dire, et où met la tepo, et zonyo la biseuse, et comme il se pose au Kende Gombe Bank, il faut que retourner au Yati à donc ils ont beaucoup d'embouteillages. Ibosso, il y a Avenue Victoire, où il y a quelques mètres
na rond-point Victoire. Mais tout le monde musala eko salama a dit construction eko sala musala oyo to sala ba reportage ebele ndenge musala nzeli zaki ya kobeba makasi et créer quand même ba embouteillage ndé to likaka. Vous allez ba témoin oculaire lelo musala eko salama. Point de vue neko zani parce que lelo mokonza mboka andimi ke nzela oyo penza ezonga na nzela nango ezonga na voie normale et puis ba to ba ko sala musala ba lobi ba ko tsango béton. Bon, oui, il y a Liboso et l'autre Loba. D'abord, merci par rapport à la souffrance, tu en dirais, Nanzela, et ça est presque une année. Une année, on a. Et bandé non mouké. Et bandé mouké, malembe, ezokola, ti, et yoko maneta, ça fait une année. Zanzela, moi, c'est principal, route principale, nous tenons surtout à l'Ekara. Mais ça, c'est une année. Bon, quand même, tout ce peu l'Igara, n'a pas une initiative, il y a un ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous on a 2 semaines. Ok, l'objet est ça, une semaine. Et que ça, une semaine, sur 2 semaines, on a un miracle. Non, avant certains, depuis baya na banje na bango bakanga nzela et sali une semaine eko ki sa lobby. En plus babi ça la béton na une semaine ekauka te. Mais ce qui est sûr tozana sengo ndenge bazo bongisa nzela basala ngonde bien. Pour eux eza 4e fois basala yango. Bayara babambara. Même entreprise té. Non, même entreprise. C'est que tu peux savoir confiance peut-être. Ça. Il y a un autre but de rejuger bango après ba acte na bango tant ba aussi ça misana bango ndé to yeba que si réellement ba yebi musala. Les bateaux ba osala, les bateaux ba sala qui elenge ça. Route elenge ça biso c'est ça ba témoin qui est le route elenge ça aller en route et ça mi musala na malamu et puis ça béton. Alors c'est que tu peux savoir confiance bango ndé ba sala qui elenge ça c'est que en après ba osala on a ndenge sengeli. Oui, tout justement. Tu peux savoir confiance basala. Comme déjà bazu déjà ba marché belé c'est que ba yebi musala ndé ngwana tu peux savoir confiance basi sa musala nzele bonga circulation zonga net ba biso koto yo to te kate po esenga la circulation au moment là donc dans bazara ya ngwana so nzele bongi biso peut permettre biso to te ka ba client ba kota et tout consort. Ça va, merci. Konyo ko la binote que non musala na bino en difficulté bazu bino kaka peut-être en otage il y a 2 semaines ne ba ko fungola nzela ki muti musala silaka. Alors point de vue na ko zala nini? Bon biso to rolo ba nzela na biso ezaka transformer boye ezaka na bato belé ba ça il a trop parce que tout le monde peut passer comme ça ba ça il a nzela. Au fur et à mesure le boulot ne comment munene compte tenu ya ba constructeur a bien ba zakate na mboka la biso. Ponzelo batonga ngo medfa ekendaka la ba problème buka la kaka nde basali bo biso sepeli po basali ngo bien mais baluka nde ba constructeur bien o ba otongela biso na mboka au fur et à mesure mboka bando buka la ti wapi ba place biso ba otonga déjà so buka la kaka donc c'est que ba constructeur bien bazate bato batonga ki banzela o ba yozolo ba bukani to ki bato musu ba lobeza ba OVD mais o eza OVD teza a dit construction mususu donc entreprise banini parce que to ki bata moto mususu ba ko déclarer o ba longwa o samsa be ba kanga so nzela pamba et pourtant ba ko bongisa po ba lobo le kalelo malamu bato ba ko lo ba bongo au côté ya bango nini. Bon tu vois il y a beaucoup de villageois peut-être te recevoir ba on a Kinshasa lelo avant le balika mu fa aza kino o vani mingi o meli mingi pour comprendre transition nini oyo et puis ça a avantage dans mboka oyo pour le babongo d'autant ba ça la ngeza ba pénaliser biso te et ça peut bien à biso quand même pourtant aussi la biso ba doza na façon ya ko vraiment c'est là où les canons ouais tu vois c'était peli quand ndenge ba nyamboka ba sino mokana ko bongisa ngo kwa essayer de boy passe tu mi fort na ko je musa mi passe mais to sepeli to sanga bango mna basango vite fait musa sila donc ibiso to nyoka matala tana to telangana basa mna mangu biso to sepela makasi to ntela to souffrir boy pour nzela. Bon, likanisi nanga malamu ngezali ya koloba. Papa matsa butona.
Bon, tout le monde, l'État vraiment qui vraiment plein de biso en tant que biso banchofa. Il y a capitale la ville à Kinshasa, tout ça la Ramoussala. Bon, il y a 5 000 tout le monde qui a activité comme au Salema. Et là-bas les matins va continuer au Sala. Ça point on est en biso pour Congolais pour nous un peu pour population congolaise pour malam na biso Mamboka. Et celle peut biso bien peut te CPL comme. Et couper les zapons na bien na biso moko. Te ba o basa o ima wana vraiment ce n'est pas bien. Faut que ça rende fierté à Mboka na yo malem zama ko sunga. On peut aller jusqu'à malem na patience et ça la bien fort ma casse. Merci na CPL. Bon, premièrement, to CPL vraiment une initiative en haut au président Azui pour na ko bongsa nzela o. Tout le monde a vraiment baèvre par rapport à promesse fait à président nga lobai que non. Année 2020 c'est ça année action. To CPL quand même mais ezala pona te que non de biso to mais ça na ba initiative. Soki babandi likambo mona basuki na mona nzela dernièrement tozali na OVDA wa mona soka sala nzela mona tiki na ye mona nzela ne umeli to sepela vraiment eza musala moko basala ngombangu pe basala musala moko ya qualité ya bien par rapport que basala banzela musu basala biso ndeti par exemple so okena sayo okena bokasa mona nzela buka na basala biso nzela moko malamu et puis pona assez concerne banzela musu se suka ka ate basala su banzela musu po biso toza ba transporter to tambola presque partout. Banzela msupineza ya kobeba. Vraiment pour na wana to CPL vraiment makasi. Vraiment toza pena na sengo makasi. Quand ndingo lobi boza batu bosala musala transport, boza ba témoin okilo bomona banzela ndenge baby. Apa nzela o ndenge baby. Nzela nini oyo yebi ke beba penza o pe lelo eza nekije ba bongisa ngote. Merci beaucoup maman pour la question na eza pena très important. Prévenir so okelo na Selembao. Parce que nzela opeta msuna leka ka on eza principal. So okena Selembao ozi de landu. Si on commence à Wenza Selembao, donc il y a impraticable, il y a le la route déjà été. Pour le moment, sur le petit pont, Bambolé, et si on a impraticable, sur le Nangirongir, sur le Ana qui pointe, on a rompu qui pointe, ici on a un monument Papa Kassavou, impraticable. À part ça, Kinshasa presque partout, hein, ils ont vraiment chantier mon néné. Donc encourager qu'à plus, va évoluer dans moi à l'Iro Babandi, et vous avez vraiment malade. Le bureau OVD ça qui musala malamu te mais o ezako sala awa ezam service ni. O eza dit construction, c'est vraiment à féliciter. Pour biso mo tozo mona elenge ça déjà. Babanda qui d'ici 2 mois déjà on va peut ko accélérer awa. A vraiment à féliciter. Vous avez confiance na minone la bango. Oui, soki mtasali musana malamu faut ko encourager par rapport à OVD a sali so ba trahison belé. Alors ça musata mususu musama autant monsieur fallait un mois tout 2 mois. Il y a poussé au moins 4-5 mois au moins pays na ndeti Gambela. So ke na Gambela. Pour na bosana ko tanga Gambela. Tala Gambela, kene na Gambela lo pori, maringa, tio koma na porte Gambela, impraticable. OVD mtabanda musala wana. Tala lelo. Bazo sala ba makada bien sûr tout le monde mais ba caniveau wana bazo simba ngote. Alors elo esala ke non pour makada me kufa eza mai. Mai ezo kenete faut baturer d'abord ba caniveau na bango ba bobo ba salité pour mai ezo moyen leka. Awe kufi a eza ke non mai nemte bomiango. Il faut vraiment ba ya ba bomisa ba terrasse na bango lo bitoli le ngwana. À chaque fois tout le monde ba to l'état ba oya ba ozo ba mbongo ba chauffeur ba mbongo ba ya ba tar stoye ba te ba mbongo zo kendara wapi. On lui a bomisa la biso ba toto sala to utiliser nzela to pesa mbongo bango ba bomisa banzela te ba mai ezo tondara. Eza non seulement biso ba toto tamona ba voiture to a pénaliser. Même si na ba to makuluta faso ba to ba oleke les a vraiment bien té. Misu ba koya na ba mai ba bukanara nyoso po makada meza bien té. On ngena ba kse ngwana. Tuana ba affaire ba coopérant ba sapato ane yaka na ba sac mongo boy ba ballon soki afongoli ballon na ye wana na ba singa na sac wana libulu na ye ya zongo ou bien ya poubelle ezaka niveau bango ba kotisa kango entre badal esika wana tangu baje ya OVD ba yaka ko sa misala ya kokire okomona ba bimisi ba sac wana ata fulu boy. Donc na kosenga na gouverneur provincial po misala zo selema na komo ya province hein nazo senga na gouverneur soki asalisi boye aya nanuko ko insister batwana bakosi toilette publique ezate et puis ba insister bon toilette publique ezate na moment na minute oyo moi ko sala autrement ezate mais ba insister kana ba mesure moko moi po na minute soko lobi construire ba toilette publique e ko ya ko zala ko benda musika. Donc ba insister ba toana ba siaka lisusu ba nini na bango wana te alors po yango ne salisaka nini wana po soki kuna e bouger
allez mai ekoleka lisusu boye te ekomi koya boye. Correcteur News TV awa nde correction ya ba news tout. Donc awa nde on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.